frère Nabino Boutika ou atikala le roi doyen café room porté disparazo mon anaté par Kim na poto est-ce que zelo mo ya bien récompense roi pesa na we ranson ko Kim na poto nabi difficulté ni akuta na ngokunate pour ne pas dire que malamu to mabe azali olobi bien za doyen ba réalité yé mutayebi mko kuta na ye ou bien na bémission soit ko répondre ba raison donc tant que moninga salo mo na koki directement ko agir te mkonzalera na mamato emi balé quoi. Kota la maison mère palais no place outa bando tika on tongo monongo lelo et zéro mataou yo kita par rapport à baya ya ne bazana ben Césali baza ba mauvais chanteur soki na lobi yango te na TV boye on sur la place msolo bela te soki na lobi yango boye place lobi yango zebele to ko tonga pe na kwet. Non, pour pas yoka qui au motivé baya na motiva bango déjà na zaki na bango pe to kuta na pe na bando musuto sola ndenge biso to zaela ki bon ezape na bongo te frère Nabino Bozani na wenge Robino Mundibu o lelo mi proclamé grand la musique à Congo o mukilimbi mbabaloba ki abimani kana vocal moko ande bozala na penda par rapport à Congo chan noko c'est azaki bosser parce que bamsubalo baba mbise kana ma elo no bangaka ko finganga ah ako finga ngai fingo po c'est un frère à moi natala na TV na mission ya Willy Kayembe ba otangele ba kombo batangele tade nani Alex Abiso bato frère là où tu es conseil hein bino bato botimba nga timba na comprena nga timba te na comprena po muta comprena comprendre que te micro bachenga pona lobela muta timba bana wasola bon frère tu es artiste comme moi soki lelo be fort oyo sali parce que ba chance biso tozo na wenge yo zo ki ngote ba chance pe baninga mso bazo na wenge nga pe na zo ki ngote ba talent mususu yo mo po yebi conscience na yo ka tol ba conscience mais koleka na télé ko sala baninga oyo sala na lobi na part na nga na ebité sozonga ndako pe no vani moto bo wele loko te bo discuter te bo swana te la mususu bo kutana na bino rare mais batengele kombo na ye zapper motako zapet to lo bataka bien ou perdre na yo et le côté l'acceptation de l'autre c'est une force en soi-même lelo baya apena vitesse sozara nango ba sala ngote même na niveau à chant na niveau mamebele il faut ba booster sur le rap ba poto ba kei dem susu ça pour biso za bitonda okende kende ça peut ba balonga ba complexe ba courage ma susu donc mais ba mauvais chanteur qu'il est ba vidéo circulé il y a frère Nabino Bolotin ba tuna ki par rapport mam toyo karalibanda qui musique à Congo qui c'est belé abina maison mère beneza kindi Rwanda kwa bangango ki ape ba yibio pe voix o ki yemba est-ce que comme là pe makambo aimer quand on s'achète je lui salue mon frère Ebo Azana aimer quand on s'achète aimer quand on a libende donc aimer moi dans force makambo nyonso sunga na ina sachet donc ma bende na ima bazo benda na bazo kanga mangai sachet donc ba kozonga balo tinga mpandinga na lekinanga ba potana bango na bango je ne sais pas ngai en aucun jour je le dis Dieu m'entend parler le roi de la foi qui était tadé au monio il faut au pia moto c'est le monde te ba bisanga ngote nzambe likolo mais étant que moto homme spirituel parce qu'il y a un Dieu nzamba ba koko oza mutu okovanda boete to sambelaka nzamba laksa ba tu di manière d'une autre ala pe na bana mon musique wana soki za na bato o basala on pe na kisi bazangite nous autres pe to sala pibisa nzambe na biso et c'est bumeka nzambe na ngai donc neti nga pe na ema kanga sachet donc na ye songanga mo aza quelqu'un ka ba pe na tade o pe sanga bo mais na yebi ba masa o pe na be toli solo kete na lia boye ebinga na boma deux personnes. Oui, oh, la maison mais encore on a solat. OK. Oui, bi kutu ngai boye. Oui, bi kenga kutu na sala boye. Oui, bi kenga boye baza. Nga ndiko bima na bima de nga na wenge mais na bima déjà. Nga za na kata wenge mais na misombela ba biye na kenda poto. Na kati ya wenge.
comprendre nga nazala parent français ya tongo ya bato ebele nalobela ngo te c'est pas mon genre comprendre ngai nga nabeta na ba Istanbul na kiango nazongi eza Europe te il faut na sani na poto tongo na okende il faut na kende poto na kesala makambo bien na ketala bana so na ke na musique na oleka nango na media oza musique te za makambo susu na oleka nango te pona lobela o comprendre toza na orchestre mususu eza pi ana ki sasa pe bazana ata avion pamba musique orchestre na matata kana ba succès na ngata onde ba lobelaka orchestre na matara avion naza na orchestre eza intact ba mission na bazala calme koleka TV pour na lo ba sek fo ba lobela mama musique ba wa te lobi ba manquer président moko bien za camarade nanga pour to luka base ba ndiko finga na facilité so nazo tinda ba finga ba lobi ba finga nga donc nako accepter ngote tika ba parvenir ba sala mamo ba osala ba parvenir baza batu o ba uti dans les néa baza ba artiste té li baku na zéro et là au moins abete simbia ya zongi lobi ba n'importe quoi mais en réalité artistique ba komata en genou té ba komata Joubele sa garçon suisse médecine Dani Lasconi Mobutu Oyebisa National Golf aux États-Unis Oyebisa Manix Mambina Christophe Oyebisa Honnête les Oyebisa Milano Audace Oyebisa Bonjour, bonsoir chers amis fidèles internautes et de prendre dans Erwa Pibota la biso à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance Nabino, fidélité Nabino Bozala Ranango. Kombo nanga Alex Ngandou mona Moulouba les Benjamin de la presse, mona ba maman autrement dit mona Nzambe. Votre serviteur naza toujours on a pour nous recevoir la merci na encouragement Nabino. Un grand merci à Ghost Dikambala. Yemutazana Simabili, le merci à chef Fenek Mokonzi pour la réalisation. Merci infiniment à maman fille, maman Masolo, ya papa Audace Milandou. Big dédicace à toi mon président Jacques depuis Evry, ban Evry tout na pesimo bambote. Romi Missi, chef du gouvernement na Katsa Evry Otalabiso. Le jeune boss, le fils du pays, Apache Amoupé depuis Paris à Zolanda Bisso, Namoni. Olivier Nzengiti, le pauvre de la ville, Motomoko bien pas Zolanda Bisso. Pourquoi pas l'ingénieur Dominique Yalanda depuis Luanda, mon papa Zotala Bisso. Je pense na batak pour comprendre que Tozana Tade Kulumba, l'un des anciens Wenge Musica Maison Mère, Oua Piakoma, grand leader, a évolué dans New Feeling, orchestre Nemo Bimba. Balobi bientôt là, Tozo appelle Likoso, single Morozo Bima, tout à l'heure là, Bakala Kala Troté. Tozo parce que Babima Kila Wenge Tambola toujours. Na bana tout au babima na Wenge Musica Maison Mère. Je pense ceux qui ont même langage na mutaza na simabilili afungolanga na solo na invité na ngai Tade de Motikile. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. L'équipe. En forme Toujours. Voilà, première photo zo na chaîne Abiso baboni na biso botalo. Un mot gentil na bato balingara pe ba botalo. Ouais, bonjour tout le monde. Place Mozart, Pambote Nabino. Frère Nabino, Massa Nabino, Ya Nabino, Petit Nabino, artiste Nabino, Tade de Montikilier en face à moi, la Moulouba Alex Ngando. Donc, Tozawana, émission pour Bozo Bassango Nabiso. Tade de Montikilo Salite Belo Limwe na média. Bato Bele Bazomi tout na Tade Kenda Wapi. Bit sa silence na vraiment ezana onini parce que Limwe, bien que au Salaba Makambu nous c'est mais sur le plan médiatique au monde en a été. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Alex, vous voyez, les médias, quand il faut passer à la média, il faut le bas. Mais un mot important, tout ça, tout le temps, tautologie, la parole, j'étais en pleine préparation, il y a Maxi Single, en dehors de ça, ça c'était un orchestre Mobimba. Tozaki na Lubumbashi, tozaki tourner morobo ya Katanga, tozaki na ba Luisha, ba Kasumbalesa, ba Kolwezi, ba Likasi, ba Fungurume, on a fait presque 1 mois et demi là-bas. On est en dehors de ça, tozaki pesu na na Turquie. Nazongi donc kokangsa vraiment bénéfice que pour single oyo et les cas et peto salaki liboso. Voilà
na ba marambutu ba voyage ba déplacement na tu t'es retrouvé na groupe ndenge butambola ki moi nungu ezate. Ouais, biso nyonso toza au grand complet tozongi sauf que mokonde touti ko perdre il y a cela 4 jours un animateur Claude Chombo paix à son âme donc c'est un animateur à boire un générique na biso liboso na tombola générique wana a boire un générique moza na banzinzi bato abeti na page ba mona mamutu bato bakoti na YouTube Tade officiel ba mona maramio soto. Voilà, merci beaucoup Tade de Motiki. Le Likoso, c'est pour quand? Parce qu'on est aux alentours de studio pour le moment. Tous les langues pour quand? Donc Likoso ça parmi ma chanson. Donc ma qui single ça s'intitule Conscience. Donc ils ont conscience. Tu travailler na conscience. La conscience c'est bien que tu ça la makambo na précision. Donc conscience boyo ka Likoso boyo ka banzimba honorable Alita Chamala. Boyo ka banzimba Océan Diallo. Dans les cours auto yentiti to pesi yango na Patrick Mbinzo bosse Patrick Mbinzo mbanga place aza muninga ba Flavie Panda donc yango wana sonde bimali bosso na maxi single wana ndenge avant moi déplacement mo zoa quelqu'un qu'on a annoncé après les cours déjà un de ces 4 matins to boka déjà les cours panze musweza neza moi afro hein bo zoazwango ezana nze mozana ya yom Yom ezana giyanzi nabi yom ezape wana na kati ba ozwango ezama folk pena banze moze tellement ebelé donc to sala ba choix donc ba choix tout to sala ba choix oyo donc non sala ba choix oyo ko lisana robimi on est fait maliboso donc ba misusu na sali pour maxi single ezana 5 titres nze musuza na yeba yeba sala ndima beta donc il y a Ibaragnoso, Asalaragnoso, donc Fingaragnoso, mais c'est qui connaît tout. Donc c'est ça. Mais avec le temps de votre binomo bamise ceux qui va producteur, bazala susté. Na langwaza sima Tade pose au réaliser ba bloro tout aux obete la biso ba mion ba kombo na tout ba likaso tout likoso na langwaza sima Tade. Ouais, liboso nzambe. De deux ngamoro etange moi mobile nazo bonda nazala producteur makambo banda na longwa tinga mona okendele donc c'est ça l'orchestre marche bien to okena bisoka molo mais la précision voilà molo la précision mais Tade Kulumba est-ce que bando longwa tsofandi yo moko na ndingo boko la ba musicien est-ce que tu regrettes quelque chose depuis la carrière solo non ou tu c'est à l'aise? Non c'est pas un regret nga yana ndenza masala peut-être bato so ba croire bato so ba croire te na da mutu oyo na banda ba charge de bo mwana nanga banda bo mwana nanga na banda izaina ba déjà ba charge na zaina ba charge na ba chorale avant na zana wenge na charge na orchestre feeling o ezongi oyo na zara déjà président quelque ya elo ko kututé donc pendant que déjà bongo donc ça continue tant tu as eu formation puis même le roi de la forêt tu apprendre comment déjà gozala leader. Donc, on a instance nyonso to sito leki bata. Il y a aussi des difficultés to kuta na ngo mais on to sala moins effort que to surmonter le temps que bato quoi. To go beta bashte on bali. Kandi mo ba mbala lela. T'es toujours na précision, na conscience. Mais t'as dit que depuis au Longwa maison mère, on soit pétant, je ce que rendre le roi de la forêt visite, ko présenter à taba épée au bimisa par rapport à des tout le monde à frère non sous pas ça là. Ouais, depuis na longwa maison mère to kuta na matanga. En dehors ya matanga, aza père na kenda na utu ko kara un mois passé je crois, ko ki un mois. Na uto za na concert na e na ipen na yembi na mati, eza na ba sur YouTube voilà. Donc yango na quoi. Ba relation yo garda na ba frère na o tika na wenge to ba obozana na bango ensemble. Ba o to bazara na bien na solo na bango très bien. Ba o su bazara na bien te na solo na bango te to mona na ngate. Esprit wenge ka. Te poto finga na te poto mona na te pour cela c'est réservé baza ba parents na ba coin na bango. O to abenganga to o tunga na benga yambanga to zala bien. Donc naza kuna problème na moninga mote. Donc c'est ça. Voilà. Maxi Single le biezoya conscience. Est-ce que ça na ba featuring pour Tokyo retrouver Tade de Motiki les na ba frère ne musu ya wenge to na ba artiste mususu au bazan dehors ya new feeling. Ouais, ba featuring ezali
et mes alandeurs à maxi single pendant tout ça la moi déplacement moké dans un appel surchargé déjà dans un temps mon temps ya koluka ko sala biloko ça bimisi donc vous mo sali biloko belé au sala ba clip malin donc alors comme ce ko larguer trop mika ko surchargé to chargé ka presse on comprend je na sala ngwana on mon azula ngo temps en dehors de maxi single dans ba single on a sala ba featuring na baninga msusu auto là na ndenge pe bali banda na bandenge nyonso ba se retrouver quoi ngapi na nga songi tiolo ba mambo ba déplacement ngapi na ki songi couple nga to tchalo na se on dirait jangonde comme na mo top parce que apparemment c'est auto aux la critiquer makasi na média que non t'as des libanda net kaka moi kilo po bima omoni bato ba rozala ba websanga ba critiquer ngai ba critiquer nga par rapport ya ndenge mutu nyoso afinga na ye mutu oyebi no oyete mais o critiquer nga pena nga ke muninga mo mobali so to se fréquentera to akuta na nga 2 fois 3 fois 4 fois ayebi na place na vandaka ayebi mam na salaka aba no critiquer nga bo je ne crois pas critique bat ba osala se kazaka mutu alingi ne ka afinga o cop ne ba yeba ba finga ba ki connaître donc za cop na ye za ndenge etine ka bo mais o finga nga critique nga po mambo bima nga ndiko bima na bima de nga na wenge mais na bima déjà nga za na kata wenge mais na misombela ba biye na kenda poto na kati ya wenge comprendre nga na la parent français à tongo ya bato belé non lobela ngota c'est pas mon genre comprendre ngai na wenge ngai nga na beta na ba Istanbul na kiango na zongi eza Europe te il faut na sani na poto tongo na okende il faut na kende poto na kesa na makambo bien na keta la bana so na ke na musique na oleka na na media oza musique te za makambo susu na oleka na ngote pona lobela o comprendre toza na orchestre mususu eza pi ana ki sasa pe bazana ata avion pamba musique orchestre na matata kana ba succès na ngato nde ba lobelaka orchestre na matara avion na za na orchestre eza intact ba mission na bazala calme koleka TV pona lo ba sek fo ba lobela mama musique ba wa te lobi ba manquer président moko bien za camarade nanga poto luka base bandi ko finga na facilité so na zoti na ba finga ba lobi ba finga nga donc nako accepter ngote tika ba parvenir ba sala mambo ba osala ba parvenir baza batu o ba uti dans les néa baza ba artiste te li baku na zelo et là au moins abete simbia ya zonga lobi ba n'importe quoi mais en réalité artistique ba komata en genou te ba komata c'est très profond mambolobi on a tadé des motikile kota la maison mère palais no place uta bando tika on a tongo monongo lelo et zéro mataou yo kita te yemo le roi de la forêt alobango bien wenge za nzete o raza musisa ndenge za na musisa za na oka musisa le roi de la forêt za pena ko tele mais par rapport à baya ya ne baza wana be sezali soki na lobi yango te na TV boye on sur la place msolo bela te soki na lobi yango boye place lobela ngo zebele to ko tonga pena kwa non pour ba yo ka ki o motiver bango baya na motiver bango déjà na zaki na bango pe to kuta na pela bando msuto sola ndenge biso to zaela ki bon eza pena bongo te bon na ndenge ndula ngo pe komi na ngo boye makambo internet et comme na ba facilité mutu tout biso zaki pena sérieux na ngo faut les TV, il faut ça la boyer, ça boyer. Donc, les lots, bah, il y a peine vitesse sur Zara Lango, bah, ça l'angote, même à niveau à champ, à niveau à mobile. Il faut bah booster le sous le rap, bah, poto, bah, qui est, ça pour biso ton dos kende. Et ça, peut bah, on va là, complexe, bah, on courage à ma donc, mais bah, ça, bah, mauvais chanteur, bah, forger les sous-sous. Bah côté esprit donc c'est ça au bas tika ki to tika ba devoir donc bon faut ba lever pour biso to kutaka batu to longola bango bon peut faut pas effacer biso c'est ça mais tant le bili solo poto et lo mo ilinga parce que bazozonga déjà je crois buto les loboza déjà na Kinshasa frère na bino botika o tika le roi doyer café room porter disparazo mona na te parakim na poto est-ce que zelo mo ya bien récompense à pesa na we ranson ko kima na poto na ko pesa réponse c'était pour ngana na kima na poto te donc na ko pesa réponse c'était pour ngana na kima na poto te na bi difficulté ni akuta na ngokuna te pour ne pas dire
que malamu to mabe azali olobi bien za doyen ba réalité yé mutayebi mukolo kutana ye ou bien na bémission soit ko répondre ba raison donc tant que muninga salo mobo na koki directement ko agir te mukonzalera na mamato mi balé quoi. Très bien, merci beaucoup. T'as des mots qui les ba vidéos circulé, il y a frère Nabino Bolotin. Ba tout qui par rapport à Mamtoyo Karalibanda qui est musique à Congo qui s'est belé abina maison mère beneza kindi Rwanda kwa bangango qui a pe ba yibi ope voix au que yemba test qui est comme là ope marambo. Aimé kanga sachete. Je lui salue mon frère Ebo Azarana. Aimé kanga sachete. Aimé kanga ka libende. Donc Emma et moi dans force à makambo nyonso. Sunga na nga sachet. Donc ma bende na Emma bazo benda na bazo kanga mangai sachet. Donc bazo zonga balo tinga mpandinga na lekinanga. Ba potana bango na bango. Je ne sais pas. Ngai en aucun jour je le dis, Dieu m'entend parler. Le roi de la foi qui était tadé au monio. Il faut au piamoto. C'est le monde en côté. Te ba bisanga ngote. Nzambe likolo. Mais étant que moto homme spirituel parce qu'il y a un Dieu Nzamba ba koko oza moto rovanda boete to sambelaka Nzamba la ça ba to di manière d'une autre ala pe na bana mon musique wana soki za na bato o basala on pe na kisi bazangite nous autres pe to sala pibisa Nzambe na biso et c'est bumeka Nzambe na ngai donc neti nga pe na ema kanga sachet donc na ye songanga mo aza quelqu'un ka ba pe na tade o pe sanga bo mais na yebi ba masa o pe na be toli solo kete na lia boye il y a des personnes. Oui, oh, la maison, mais encore on a solat. OK. Oui, il y a des ngai boye. Oui, il y a des sala boye. Oui, il y a boye baza. Baza. Ce que le qui ça na kindo ke comme normal mutabomi mutu na l'état ba kanga meloko za molimo ba kanga ete mais mutu kanga daga tata kolo nzambe mukeli tata mukeli. Ngala na ka sachet. Ba ko kanga ngate. Nous surtout les cas, il y a un moni fallo les canabeta pour les qui n'avaient des banques ou les cas malin tant que paye la moto quand on va assister. Donc c'est ça parce que bah au à gauche à droite bois monde monte. Voilà, merci beaucoup. T'as des taux soufflé moi mouké. Nabi goza penda cassé. Mais perception aura moi belle voix na o mouké. Nabi quoi cassé. Vous avez vu dans la répétition, on a osé venir pied levé. Na matanga les sous. Mais moi belle voix on a vu qu'on a expérience ou on a pour nous recevoir ça va tout bota la biso le roi ba vie papi moi kana na kata Paris ba Nancy Dumba bota la biso ba c'est pela na belle voix. C'est un dialogue mbote na place aux allées. Il y a Willy Moucheni icône mondial. Je salue les honorables le cordon John Mbongi, il y a Palin donc Pession Mbote belé. Ngale mata appartient. Bolingo e bandaki nde na kibolenge tala lelo elingo bomanga nakanisaki na kovivre na bolingo ngo tala natikali singleton musufra kebere zero chizengu zero nazwi zero na bolingo na yo ya nazwi zero na bolingo na yo nazwi zero na bolingo na yo ya Nazwizerona bolingo na yo il faut lotindanga ata l'église na yo ka prophétie ya muravi nanga simba yo wana vanda wana kitoko. Voilà la tsela wanda ko ba sepeli gos di kamala sora seki makasi bweseke lo resali sentiment. Alors t'as dit ba programme ni nous anango na new feeling. Ouais, répétition la chose à chaque jeudi. Chaque jeudi tu répètes bon on a arrêt alimentation on a Delvaux. Dans l'icolo, longe bar et on a panorama chaque jeudi. Coulisses et salama on a parlé. Donc bon, en dehors de ça, bon, c'est la moi moqué sorti à plan Abino. Nga singa ka plus soutien parce que n'a pas de basala bateau. Les Abino ba fanatique. Na singa ka plus soutien Abino. Ne au ça que t'as des motifs comme ça le roi bango. Le roi bango. Par rapport à Yanini, parce que déjà, Toro le batin là na palais na mon déjà stabilité Zalisco. Le roi bon net. Est-ce qu'on a le bani? Voyage pour ton musique. On a tout le béton les soloté. Le béta ba Zénith, ni ba non ba tout ça na conscience. Na conscience on a bien on le gâté na TV, na le bagena en avion. Maintenant mo bala vivre en avion bon. Mais la plupart des gens ba les gars à TV.
oyo koma lokola moto balakisi munduki eh loba na boma mama eh na boma loba ngam na yibi na yibi or que ça micro yo se servir nango otina message mais ba kuma ngo o se servir non pas loba n'importe quoi na lukuta donc on sur la bama sanga to code conscience comprendre to sur la conscience soko zangi lobi ozwa to zanga ipe to zwa ngana kendaka pe ba makolo na kenda maison mère na nyokami ah kendaka poto te ba bakota nsima nanga pe ba kendaka tant on a comme okende batikala na koma okende wengu poto msutu kendaka ba 3 personnes kanga wenge mobimba kanga yo héritier to ki poto to ke beta festival amuna le roi Finks na liboso na ba chanteur donc mutu na mutu sala vinaye ki pe ayo yeba mbote na yo beta mbote na yo qui connaît tout mbote na yo donc ba bazande ni so amonika yo na TV neti mukonzi mo abimi wana vi na ngati ata na miso pa mana basola ba mona na te ata na chomba pa mana babenga na te sala asala ganyoso beta abeta ganyoso yeba ayeba ganyoso donc awa to bina danse de la caresse kitoko merci na ndenga mabete tade mo bakiaso moko ya mike frère na bino bozani na wenge Robino Mundibu olelo mi proclamer grand la musique à Congo au mukili mbimba balobaki bimani kana vocal moko nde bozala na penda par rapport à Congo chan noko c'est azaki bosser parce que bamsu baloba ba mbise kana ma elo no bangaka ko finganga ah ako finganga fingo po c'est un frère à moi natala na TV na mission ya Willy Kayembe ba otangele ba kombo batangele tade nani Alex Abiso bato frère là où tu es conseil hein bino bato botimba nga timba na comprena nga timba te na comprena po muta comprena comprendre que te micro ba chenga pona lobela muta timba bana wasola bon frère tu es artiste comme moi soki lelo be fort oyo sali parce que ba chance biso tozwa na wenge yo zwa kyangote ba chance pe baninga biso bazwa na wenge ngapi na zwa kyangote ba talent mususu yo mo po yebi conscience na yo ka tol baka conscience mais koleka na télé ko sala baninga oyo sala na lobi na part na nga na ebite so zonga ndako peno vani moto bo wele loko te bo discuter te bo swana te la mususu bo kutana na bino rare mais batengele kombo na e zapper ngota ko zapet to lo bataka bien au perdre na yo et l'autre côté l'acceptation de l'autre c'est une force en soi-même ba mata bakita na Michael Jackson kutazala raté mais faut beaucoup en émission moko boye komi mutami bengi artiste to che micro to che guitare to bandit to yemba moko so beaucoup mi bongo ba ko finga yo ko sila to lo est-ce que bondi marango pe c'est ça les problèmes na lobi na o kasi yango ko mona ke il y aura aussi des bateaux bazaba abenga banane mwana oya donc frère na obangaka ka finga soki o koloba oyo za ba vérité finga te vérité eza mabete tant batangeli yo tade par rapport à chanteur on lobi tade o chebo na mission Willy Kayembe so na 8 ans oyebisa yebo na miso ba même ba fanatique ou balinga yo tant ba otale mission ba oyebisa na litoi to conscience na yo ekoyebisa yo na mutu makasi te oyebisa gete soki oyebisi ngai na banda noko mindimela est-ce que yebike nga na yebi lelo okomata nga lelo nga na yebi yango po eza sala succès est-ce soki na ndimi on na longo etade soki po yebisi batu nga leke na oyemba eza mabe ki Robino oh ba oyebisa tan lito ike muto lobi wana leke na oyemba si so na yebisi yo ke na leke na oyemba e ozala msusu mabe parce que comparez-vous à mutu même Jacob de Varier à Yemba tu chantes pas mal chanter, tu chantes pas mal. Tu es artiste et musicien de mon pays, avec tout le respect que je te dois. L'acceptation de l'autre, c'est une force en soi-même. J'ai même pas le temps, il y a Royeb Soumarambo, mais tellement, ils ont trop. Nous avons des enfants, tu as des enfants chez toi. Oh, Atali Obike, on a papa Robino, Atalingana, on a Guimalé, la Montozaki à côté, Toelini. Directement comme ça, vous passez à la télé, non, on a le bel coup ma bête. Même si c'est quoi, on a le bip ma bécate. Na lobi ka mambo na conscience en mutu na mutu
so oza pe conscient on a bien moto abaté frère na ngalo bilinga mabete na pesio beloge na yo zwa oyo oza ozobinisa mokili yo zwa nyonso mais acceptaka moto taza na nzongo akala hein acceptaka moto taza na nzongo akala et osala bien pourtant yo mo oza na douche au mitali ya loko fingi mo mobali mo bo au mitali na douche ngapi na akala ko aye oba conscience non ba personnalité on a chanteur. Voilà, merci Tadeto qui était chité déjà. Le lot tout le monde dans la maison mère, votre père Ranson, n'engazo pesa bana tout ba poste tout moni Didier Lacoste premier fils, héritier Watanabe dernier fils, fabriqué ça comme défenseur ya Wenge Tade sous il faut zo poste mo ko za net na Wenge. Et là le roi de la forêt, biso za ba travailler na e. Ils ont un remerciement au yao sala par rapport à Yayebi. Tant qu'on a un disciplinaire, na disciplinaire, on a rigueur, on a et ça, les fanatiques vont voter dans les rois de la forêt, accepter qui. Ils ont dit que ils ont dit que des mondes qui les panza, pas cela. Ayebi, pour Seigneur, donc, dans ça, on a un bon athée. Ngakutu na lingi kutu makamote nini ekoto eko memanga na polémique otu ya koloba ça n'engage que les rois de la forêt ayebi bisonyo so bien net ça qui premier fils ba te belé ba collègue ne belé ya Wenge babo ya qui premier fils ya Didier Lacoste pardon makamuna banga Wenge ngana yaki na sima ba Lacoste donc ngana yaki na sima ba Lacoste ngana kuta ba Nokolias na kuta ba TK na kuta ba Kabose Bulembi na kuta ba J3 bato ya ko kutanga na sima donc ndenge bango bazalelaka si bazo mi classe amele ba mi classe amele nga pena na mambo na yebi yango te donc mokolo plan baloba mamba Wenge ya net na ndako na nga na représenter mwana boy moto mususa représenter nga bana te donc yemo na bana koloba kete yete so le roi la fara lobi que na longoli premier fils na commissaire boy ça n'engage que lui par rapport aux aïba travailleurs donc voilà. Ferrego là, votre aîné épée à Wenge le 24 juin stade de Martyr malgré Badat Sango Bazolo Belango Pessamon Bilinga. On a été ce message au Kyozalango pour la Ferrego. D'abord mes condoléances, grand artiste de mon pays, Hervé Ferrego là. Je dis des nuances. Courage, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprit donc. Zala fort, soit fort. Tant Moutaleka Babagar et Belé, n'étant en ces mesures. Soit sous-temps, yo kaba fanatique na au plus structuré sous plus bureau, renforcé sous makasi ba mon apena kete, ça de martyr et simbi. So betiango, stade de longolangote. Pe bat ba betiango, ça de pe longote. Ba kinkeser ba betiango, ba we ranson ba betiango, ba fali ba betiango, donc il peut lever oisé quoi. A robeta stade de martyr. En tout cas, ils a force et au sala bien. Donc courage. Ba fanatique tout balinga appelle Tade de Montikil. Bocha les padres poids bana Montikil bana ngalema. Bokeno rota les padres frère Gola. Soit attendu stade wana ezaka esengo na biso ni tolinga ka chita muninga te. Au perdre l'autre côté. Alors voilà Fally Ipupa autour soit disque de platine, première congolais au disque de platine. En même temps autour de sous trophée à flamme. Manifestation moi salama qui niveau à Paris première édition Fally Ipupa on a dédié trophée wana na artiste congolais tout et surtout ba banda musique na kin ti ba panzana na bango que le bani par rapport au message à Fally Ipupa. Je reçois. Okay. En tout cas je reçois parce que quelqu'un qui fait la fierté toko linga kate so ba kontara 1 2 3 4 mais wana ils ont vide mon boy 0. Mon ami 0. Important c'est ça soit nga comme na 10. On va compter 10. Donc, valeur ajoutée. En tout cas, félicitations à Aigle. Maman qui est bien bon. Kito quoi. Artiste congolais. Donc, il y a la fierté. Surtout des lions sur Nabiso artiste. Merci beaucoup vraiment. De bonnes choses. Maman Zalaka est bien. Donc, c'est ça. Mambo Fally boy na Wenge créer ba problème te parce que to raba na Wenge Mambo Fally balingolo belango trop terre. Oui aminga etant qui artiste musicien patron un groupe nin. Merci.
Voilà, merci beaucoup. T'as des mots qui les trouvent Nasuka. Bah, tu vas retenir ni na passage na yo. Bah, tu contacter au nini et puis bah dédicace tout cabona. Ouais, ça va. Il y aura un numéro où yo posté au Pesabato, bah contacter à travers yo. Bah, bota la page Tade officielle na chaîne na YouTube, na page Facebook nanga. Bon, mon amamonion sont bientôt là. Conscience et Zoya. Bon, Zanabino de cité. Je salue tous les musiciens congolais. Bana Est, P et Kota, on est ensemble avec vous. Nabi que tout ça kana bolingwa min lolemo na mino. Et si ka lolemo mino longwe lolemo kena erno sokota lango pour ba soke boti. En tout cas mokem que so to lali koto wana to ya wana mboka ba innocent. Donc en tout cas tous ça de cœur na bino. Courage, on est ensemble na pesika mbote na ngai na bana tout Europe. On n'est pas cité les noms. Esprit d'équipe Mobimba, préparez-vous. Tout sur la calamine était esprit d'équipe. Nabeti pena c'était un esprit d'équipe. Bamasa nanga tout à Paris. Pour n'attendre qu'à Bakombote. Bamasa nanga tout Angola. Bamasa nanga tout il y a des partout qui ont besoin de balinga Tade des mondes qui est. En tout cas, je vous salue tous. Merci. Voilà, merci beaucoup Tade na disponibilité à temps. Merci na batutu. Au basu vraiment occasion Rolanda Biso ezala ki bongo. Je salue AG Matembo Toto, le père arc-en-ciel. Merci. Voilà, merci d'avoir tout. Les ala qui bon Tade des mots qui les n'azari vraiment la micro Alex Ngando. Aujourd'hui, ba précision, ba détail. Chaque jeudi, tout kutana na panorama na Delvo, référence à réalimentation. L'artiste a répété. On a tout soutenir l'artiste Nabiso parce que ça la rappelle boulonner bien. Il faut tout soutenir, bon vraiment. Pour culture ya Congo et qui est toujours libre. Un grand merci à Gosse Dikambala pour l'assistance. Merci na chef Fenok Mokonzi, Merdika Embe, merci na OP, merci na maman fille, maman Masolo papa Audace Milan d'où mon vieux Patrick Trifazé courant ya Chine. Balobi la puissance respecte la puissance. Un grand merci à toi aussi Glody qui s'est depuis quelque part. Nancy Dumba la reine de plus 33. Mon vieux papi Mokana la carte qui gagne. Yunisa Isabella depuis Belgique, Bisso, Micheline Sitissa, bon anniversaire à toi. Merci aussi. Na Miguel Enoch, Drum, Orlando Bisso depuis la Chine. Merci. Na mon vieux Guilherme Lucine, papa na Guiliana depuis Cape Town, Bisso, Philippe Kandi, papa na Ethan, Grâce Orlando Bisso, Mich Kakabea, l'ingénieur Mazoa, Boza Telme Belé, Alex Ngando Lemne a trop partagé mission. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine. Ciao. National Golf aux États-Unis. Oyebisa Manix et Mambina Christophe Oyebisa Honnête et les Oyebisa Milano Audace Oyebisa Oyebisa